Bande kolanga mbote na ngai, mbote na bino. Video oyo naza ko adresser yango na ndeko Jean-Pierre Bemba. Ndeko Jean-Pierre Bemba nazo senga na yo na bolingo ya Nzambe o démissionnaire. Naza musala Nzambe naza mwana mukete na lobeli yo déjà deux fois. O ya troisième fois ya mona olobela yo. Parce que ozoko travailler na compte ya moto yo. Tangu bachaka yo na boloko, bachaka yo po otika ye a travailler. Lelo oyo yo bani ko travailler po na ye. Union sacrée eza ya ba Congolais te. Union sacrée eza ya ba kolo pouvoir. Bato ba simbisaki Tshilombo pouvoir. Union sacrée eza ya bango. Ndeko na Bemba, soki ozana pouvoir, ozana bambongo, okozana taya kotala ba vidéo te. Lelo yo soko longwe, obanotala ba vidéo. Tango ozana pouvoir, ozo lia bien, makambo tout bien. Conseil okoyoka yango te. Bako peso ba idée ya réflexion, okolinga yango te. Yamba musubo monaka bazo kufa brusquement mutakufi. Dokolo azalaka en vie. L'enfant Dokolo. Tant on a ça ko lukaye pona yebisa yeke keba. J'ai des témoins même ya baluba. Mais le gars mona ki azana mbongo. Ayebi ke so bazo lukaye, bazo lukaye pona mbongo. Bomona liwana ndenge zalaki. Na ningo site bato balimisa tuti. Moni wana ndenge zalaki. Soki yo za muta Bemba. Même ako démissionner na yete. Yo ki sa vidéo oyo. Parce que Bemba na parti na bino. Bo confirma ki batuke Tshilombo a gagné. Et que bo travailler na yete. Bible yo na biso boy. Soko lobi non na ko travailler na yete. Oui ou yaka sima ezaka diable ezaka Nzambe te. Je vous parle en tant que ministre de Dieu. Ce qu'on dit oui, ticket de la oui. Ce qu'on dit non, ticket de la non. Oyo yaka sima, oyo ko changer, eza su ya Nzambe te et comme ya diabolo. Témoin à lobby. Au monde longyo. Tel longyo. Yaka tumbi azolela, et longyo yaka tumbi. On a zolé la chérubin. Alors, ndeko nanga. Yo oyebi yango Bemba. Ndeko Bemba. Oyebi yango bien que Moutou a un pouvoir. Il n'a jamais travaillé chez lui. C'est-à-dire, na mboka na ye moko pa ya botama a travaillé à Kunate, même un gardien. Non. Na Bruxelles a wazo travailler na misala moko oyo salaire na ye mensuel ezokoma même na 1500 te. Siko mutu na fuba zwa pouvoir ba pesa ye yango akoma millionnaire. Contrepartie ezanini. Contrepartie ezanini. Ye apesi nini. Ba wazo pouvoir apesi. Ye apesi nini. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Bana Yamura, on va quoi enlever, quoi assassiner, selon témoin oculaire. Baza ya nani. Bana wana bazali sécurité ya Kabila Tilelo. C'est le même agent de sécurité qui assure la sécurité de Tshilombo. Yozana ministre de la défense na banzo koye bango kolekanga. Mengai nazawa ba service za ko telema nazala ba information belé oyo za na côté nazo la vérité. Est-ce que bino boyebi Bemba ndiko za est-ce que yebi plan B ya bato ba pesa Tshilombo pouvoir? Est-ce que ba corps o ba signa po yo kondi o konondima o ba dokenike ngulu soza na bato ya koyoka ndeko yoka.
Non, tu as biloko mo mibale awa et même yo na mwa ke na réflexion. Bamura wana est-ce que parce que ce sont des militaires. Est-ce que yo zo gérer bango? Est-ce que bango bazo yo kilayo? Tolongo wana. Nazana journaliste mon camerounais na luki ni na ye vidéo mona ipa na tiamote. C'était pas prévu dans le banango lelo. Mais demain je serai en déplacement. On a préféré dans le banc lelo. Journaliste on a zoloba bien clairement que FARDC est occupé naba officier étranger basé na sommet. D'où FARDC a gagné. Yoza ministre de la défense. Ba chef d'état-major étranger au basakuna. Yo kuti bango. Est-ce que bien monté? Est-ce que bazo yokila yo? Est-ce que yo pesa bango ba ordre? Comment yo au cause de la pouvoir moko partiel? Au cause de la pouvoir moko totalité. Que ba oyo na ko ba bango ba o na ko ba bango te. Mais vous commencez à boma yo. Tango yo kinaki prison oyo tikaki pona asili sa mandat na ye. Yango ba cheki okuna. Batu wana ikolo mo baza ba rancunier. Ako sepelaka na yo ata mukolo moko te parce que ayebi que vous avez une dent contre lui. Ayebi yango. Ayebi que yo yebi que okota prison oumela pona ye. Ngai atake ndeko na yo congolais. Na bimi pona yebisa yo tika musala wana. Yo papa na zaki na mbongo za héritier. Ba mbongo na bafuta wana osala ngoni. Papa na yo aka na mbongo. Yo za héritier ba mbongo na bafuta osala ngoni. Ka honnête. Honnête na pays moko au régime za un régime de terreur et de dictature inqualifiable. Voilà ça régime voilà. N'est-ce pas une chose incompétente depuis sa naissance à travailler dans le monde? N'est-ce pas une chose incompétente? Ndeko, zena chela yo. Avant la chela yo biloko wana. Nan la kisa yo, ce qui se passe dans l'assemblée. Parce que biloko na bozomo na kaka yo, ba organe, ba biloko bazo sala boye, ba tekaka tout ça. Ça a été traité dans l'assemblée. Assemblée la Seigneur a passé accord. Bah quoi ni là après un certain temps. Mais bah corps on va considérer ngo. Yo on va député bazolo blanco. On va sénateur bazolo blanco. Mais bon yoka ndeko c'est sanga ndenga zolo blanco. Na yebité sur oyoye. Voilà. Sur mon na fandi na bureau. Namoni bayelinga ba dossier. Nathalie Baloa. Wani ni zolika. Oh loi eleka yi mukoni. Babite débat na ngolelo. Na bien bon. Débat lelo. Bon il faut na ken. Na kati makambo nyonso na osa na komi wana. Na komotal. Baleki si loi. Moto liboso aleki. Non loi eza bien mais il faut ka ko bongisa makambo mike to ko senga commission a bongisa. Ah mais bati pour bazotanga la même chose ou quoi? Namoni ami bale aleki non je félicite le babite oye comme mabe na leki na ebisi bango eloko yo bozo bomande ba congolais est-ce que boyebi lona na ebisa bino lona na mobeko wana ba komaki boye et c'est le cas na Sénat balobaki za bien balobi boye soki congolais ami komisi na liste moko boyete. C'est-à-dire que soka kufi ba organe na ye, c'est-à-dire foie na yo, motema na yo, rein, poumon, ba koki koteka. Bozoka mabolanda kate, tobiki sakabino ya tro, tango ba ye na yango ngala lobi non. Honorable président, oyo loi oyo eza ya babandi. Parce que na ndenge biso toyebeli mboka na biso na administration ezalite. Na justice ezalité na yokaki mutu moko alobi non soko rein bazui rein ya moto to bazui foi
eko kobima na Congo te nga bitala minere ya pamba ebimaka te kaka fwande au aéroport po ebima te nga bime. Moi je suis juriste. Soki nana yaya moko aza quelque part alingi azwa rein omemi ye kaka na avion aye afandi awa bakopesa ye rein. Mais comment ça allait se passer si tel droit était passé? Omona bato bakoti na bamboka bakangi bato bakoboma bato baosa trafic ya baorgane nga nalobi bango me di donc bino toteki pétrole toteki pétrole toteki baminere toteki bazamba toteki mabele sikoyo ekomi su ya koteka bato donc egai koma soki lwa wana elekaki encore ndenge na yebeli biso ezala penake re yango oyo foi yango oyo libumu yango oyo c'est pas possible. Congolais bako koteka ye na kiti te soko olandi makambo eleka kuna na assemblée ekopesa yo mpenza tristesse mpo na mboka na biso tozoseka yango mais peut-être que ce jour là si je n'étais pas passé à l'assemblée pour prendre une position aussi ferme parce que nandimi baninga nanga bayokelanga mwa mingi soki nazwi maloba ere moko balandaka ntango nalobi boye namoni siko débat échangé non mais comme a dit l'honorable Sesangala cette loi est dangereuse on ne peut pas dire topekisaki loi wana tobloke yango mais babloke yango lelo jour mosusu na kozala nazobela bake nango kuna ekoleka donc un pays où vous n'avez pas de registre d'état civil boyebi même nombre boza te mozoloba moto amikomisi na registre te ye asa ndimi ke bazwa ye baorgane mais bakoboma bato awa donc ils vont enlever les gens bakokata bato mabomu bato bakozanga barere. Moi je dis mais comment un pays, un député, un sénateur qui aime son pays, son peuple peut poser ce type de choses? C'est pour arrêter tout ça que Tozoloba, il faut refonder le Congo, c'est-à-dire Tozoma Benabiso Tenase, c'est-à-dire que Tobananamona Moussissa. Et si c'est le projet de refondation du Congo qui passe, je crois que vous verrez un autre Congo. Ça ne sera pas un Congo de la gratuité. Ça ne sera pas un Congo facile. Mais ça sera un Congo de l'honneur, de la dignité et du travail. Je dis, je vous remercie. Alors, Bandeko, Nabanzi Bourani député. Bandeko, Ezamawa, Kozana Bataboy, Basesanga, Ezamawa. Si Koyo, na pays développé, na vrai pays, Nani a pesaki idéwana. Il faut la poursuivre. Il y en a besoin de président Nabino Moa, le Bézate, député, sénateur, parce qu'ils ont déjà voté le 25 janvier 2023 que tout le monde a organe, foi, rein, nini, tout ça. Ils ont qui traité l'Assemblée et l'équipe na Sénat. Regarde-moi, votre pays. Nani si, il y a un moment bazoko kanga ba cheter te bazolo kula bino ba cheter mo le kuta ba vrais acheter ba fa ba tranquille ndeko bemba tala mboko zo sala ba député tala gouvernement oyo sala niveau ba député hein tala niveau ya ba député ezama ouais alors ndeko bemba na zulayo ndeko oyo kana nuye pour alobi bien toyo kaye na bosa ni kombo na ye na bosa na kombo ne mingi na yebite so na supprime yo kana nuye to papa toyo kani sikoyo natia maboko natia chilombo maboko yo okamati voisin otiki porte ya ndako polele na butu akotela biso akoti abomi papa abomi mama soki biso bana oyo totika toyebi ke ndeko na biso oyo nde akotisaki moto wana tokosala ye nini mama Maleka ozomona nde likambo yango wana Kabila moto nyonso ezala congolais ezala étranger balobi Kabila anyokoli Congo abebisi Congo eza eloko ya kodemontre te eza iso eloko ya kodemontre te sikoyo biso tosilisani na ye nde oyo kardinal Mosengo alobaki soki Chilombo akamataki telefone abengi modinga na ye oyo aganyaki mbele Kabila asilaki mbala moko
le château Kabila allait s'écrouler nde alobaki na France. Donc ngabo ko muto naza koloba yango te bato nyonso bazali koloba yango yo kamata mosengo lokola moto pamba te soka alobi likambo ya ndenge wana yo sikoyo okei kosekwisa ye osekwisi ye anyokola lisusu bato oyo batikalaki lere auti kokufa na otia maboko na ngai na makambo ya ndenge wana te nakende kokotisa motu na ngai na makambo nayebi te oyo na français balobaka les ténèbres les aboutissants yo okei mama maleka moto akamati présidence apesi yo ya république ya mboka lokola yoka bien on a outi ko décrire yango ezali gratuité yo opesi eloko nini en échange de quoi otuna ye te yo otuna ye te yo bapesi yo présidence yo opesi ye nini quelle est la contrepartie yo opesi ye elingi koloba boye oyo boza koyoka accord secret nde yango wana accord secret ezali ba immunité bapesi Kabila te parce que Kabila avait déjà ça na loi ya Assemblée nationale. Il avait déjà ba privilège na ba immunité nyonso wana. Donc accord secret ezali eloko mosusu eloko yango nini oya motuya ya contrepartie d'une présidente de la République d'un pays comme la République démocratique du Congo otuna yete sikoyo lobi na ngai na kotsa mutu na ngai kuna na kati ngai naza Yesu te oya kosopa makila na ye mpona masumu ya bato mosusu po Yesu mpe azalaki na possibilité ya kosekwa ngai na kosekwa te la mort n'a jamais été une expérience. Alors Dekobemba ngaza mukongo yoza mungala dotoza bandeko yoza mungala ngaza mukongo toza bandeko na banzi olandi raisonnement ya papa oyo na bosa na komona ye alobi bien problème biso ya li contrepartie échange. Quelle était la contrepartie? Ngana pesi yo oyo gratuitement na kina magasin ko na pesi mbongo bazu pour ça ba pesi nga mais ye ba pesi ye pouvoir yesu ka pesi nini raisonner ngona ndeko bemba ko kufa neti suki lo ni parce que ozo kota et pas batu bazana ba alliance na ba yo yebi yango kuté est-ce que otuna ki ndeko nanga c'est vrai il a confirmé hein que a gagné il a confirmé ngo oyo zo ba wala za mulubo be utetela. Bref, Kassaye, alobi yango bien. Donc, a confirmé que tu l'as gagné. Sikoyo, tant que tu as gagné, tu vas payer c'est comme esclave. Contrepartie, comment vous ça n'a mutu contrepartie? Ah, yo yebité. Vous avez comme le cas. Nyonso zo mona ka ba organe, o banini les accords. Tiboko lemba, bakor, on a signature les alliés. Ce qu'on s'est dit faut papa et baby. Ce qu'on s'est dit faut papa et baby. Donc vous êtes obligé d'accepter les conséquences. Nani ndeko beba landa soso. Ça pas maté, vous allez qui bon moko, bokeki nous Genève. Ceci est là qui était peuple a gagné élection. Les loyaux, moi na mboka Félix Tshisekedi a gagné élection. Bokoki kosangana te na bosenga bayimboka pona ko sauver bayibali ko kufa kututo moi mama ebazaiba. Tokoki kosangana te na kati ya corruption, na kati ya iniquité. Un président conçu dans la corruption mboka ekobeba ezali potopoto ye moko Félix alobaki. Toza bomoko, mutu ya kolonga na bomoko komo na enani likama. Akozwa likama ekozongela ye moko. Alobaki boli misara na salaki ba erreur. Nazalaki kolala pongi esalaki nga me azala nuka na kati ya pongi yango wana tolobi na ye alamuka pouvoir oyo azondima wana ezali cadeau empoisonné yo moto ozwi toza meme mpa na mawa na soni yo moko ke nazwi na nga 15% mpo balakisaki ye baresultat balobi tala ozwaki ka 15% kutu shadari aleki yo me tokotia yo wana mpo yo garantir baintere ya kontributé na biso azwi andimi yango wana ozoyoka bana bazoyemba Félix ateki mboka mpona pouvoir na ye moko ekosimba te meme na nzango balobaka ngala moyibi ezalaka na suka te. Maintenant que pouvoir
ainsi que parti politique nyonso oyo ezoconstitue lamuka bakoki kozala prêt ya kotravaille na gouvernement oyo ya Félix Tshisekedi. nasi na répondre yo ke tokoki kotravaille na kati ya corruption te na kati ya inéquité te soki ezalaka mpona pouvoir bomonaki biso na réunion ya senco le MLC avait dit tokoparticipe na pouvoir wana te na azalaki kolela koma premier ministre ya Kabila Félix te babandaki na nani na balibangati IDPS baye kozwa nani Chibala IDPS MLC alobaki partout tolingi baélection alors les bonnes élections. Ndeko Bemba ndeko Jean-Pierre Bemba oyo wana eza parti na yo oyo auto lubawa parti na yo bolobaki boko travail na été na français non na lobaki na yo que oza chrétien ngaza ministre de je suis un pasteur, je suis pasteur. Yam Congo en plus. Sokolobi non. Après certain temps, il comme oui. Oui wana isa nzambete, isa diable. Bible me le bien. Bino le baki non. Et lokoni bomona ki ya kitoko. Oyo ya sika ya kitoko popo nota kosala na Félix. Tito koma na date ya élection décembre peto kende bokomona makabo baloleka na mboka. Ba militaire ba keyi osa même saisité. Personne ne peut nous empêcher de parler, nous, en tant que serviteurs de Dieu. Personne n'a le droit de nous empêcher de parler. Il faut qu'à Toloba. C'est une façon d'interpeller les gens qui gèrent le pays. Il faut Toloba. Puisque les pays ont marché madame T. 60%, ceux qui 80%, madame chrétien. Alors, il faut que Toloba. Pourquoi faire un pourquoi Toloba? Alors, Oyoki Oana Lobi, n'a pas sur le job de balai. Oyo balobi. Nakotia la base sous 2 minutes. Oyo kaso mususu. Oko travailler tena mutu. Oyo asali ba alliance. Yo yebi no côté. Parce que yo no côté loko mo wabi. Tala aki aussi ma alliance. Bako boma yo. Parce que yo yebi te donc yo il faut tout na ye ndeko. Ba alliance o signaki. Eza nini? Parce que ngana zo kendika ki yendi et ko sukila ngape babe. Pourquoi ba tino yo kendika ba côté kuna? Chilo mazo kinenda STT pourquoi? Si le mazo qui n'a STT, nous sani. Eh. Bemba, tu as besoin de yo. Tu as besoin de yo. Yo a pauvreté, on a vie passité par rapport à votre moussous. Yo qu'on a vie passité par rapport à votre moussous. Donc, yo qu'on a bazo futayote, on lit toujours bien de moliaka. Yo ga 3 minutes, 2 minutes. On a pour savoir. La vérité. Félix n'a jamais été élu. Félix n'a jamais été élu. Chadar, il avait battu. Na aucun na musika te banane, je parle que des 2 candidats. Candidat na biso o biso dotier président de la République, na auto taki candidat président de la République. Na okota na COP baninga mususuté. Je reste na COP na biso FCC. Donc Chadar il avait battu Félix dans l'élection. Avait battu Félix. Soit comment président de l'époque Félix était quand même dans le deuxième bord na biso candidat na biso FCC. Candidat bis. Candidat la biso bis. Félix s'est présenté sur la liste de l'UDPS quand même. Candidat la biso bis. Candidat la biso FCC bis. Chadar bon, Chadar moi bitumbero bima, moi guerre, moi désordre. Félix Timé Zalambo. Donc Chadar il avait plus de voix que Félix. Plus de voix que Félix. Et Fayou avait. Voilà. Chadari avait plus de voix que Félix. Or, Fayoulou avait bâti Chadari. Parce que Fayoulou, dans la course, il était déclassé. Déclassé, je vous dis bien déclassé. C'est-à-dire que, à Koumina Winzabaya, dans la course, Bamsou Bazano dans l'aéroport. Et Tilombo, Azakota Nsele.
Shadari azek na aéroport, Fayulu akomi jana ba wenza bayaka. Ya wana mabenga ka déclassé na français. Alors, Ndeko Bemba, nga zo songela ka pa na yo. Na yebike na tribalisme entre Muluba na Mungala photo ezate. Je préfère Mungala que Muluba. C'est vrai que mais moi je prêche la vérité et je suis dans la vérité, je resterai dans la vérité. Voilà. Donc vaut mieux Penzanga Mungala que Muluba. Voilà. Ngaza contre Mobutu aki Mungala te. Akola na Bangala ma Mungala te. Mais Bangala ba ndeko nga ngaza juste soko otangisi makila ya mutu na inio. Soko otangisi makila ko bomi batu. Te ngano to koyo la société. Ndenge pe lelo Bangala bazo mona batu bazo boma batu bango pe bazo sepela te. Alors na kotilo siko ya suka. Ndeko Bemba soko za no envie ezalaka moment ya koyoka. Ke soki okomi na place to kendeke et comme trop tard yoga oyo boyoki tabemba ndeko Jean Pierre Bemba boyoki donc batu nyonso pouvoir des IDPST, pouvoir des cash. Cash est sous-ensemble, il y a FCC. Donc, cash, nous considérons ça FCC. Donc, tant que vous avez na union sacrée. Union sacrée, il y a FCC. Peut-être que vous avez union sacrée, il y a Kabila na Kagame. Il y a le pouvoir. Pouvoir des banane. Yé, azo dépendre de la FCC. Balobi yo zala wana po na intérêt na biso. A continue na po na intérêt la bango. Siko yo yebi na yo koto yo kota wana. Yo po koti siko po na intérêt Kabila. Ah bon digo Jean Pierre Bemba. To raisonner ndeko. Na mona mkete. To raisonner ndeko. Ya na zolo bana yo ndeko ko kende ki yendi te. Ke banda ki yendi. Oyo ko simba mutu e kuma trop tard. Parce que makambo ezo ya yo ebike. Makambo ezo ya ko ba ebike. Pourquoi ba ministre de la défense sur en 2023, pourquoi? Bah échoué, mais non, tu as soumbé la Bembaya. Comme ça, tu n'as pas sali rien. Il fallait bâtir yo depuis 2018. Depuis 2018, aux Alagde. Il fallait bâtir au Kuna. Mais bien, quand tu as na souka na yango, pas makamozo kinda, pas mobomano, pas bakuboba batu, bâtir yo. Aux Alibes, vous posez des missions yo. Aux Alibes, le commun va dire non, je démissionne. Et c'est une décision irrévocable. C'est fini. C'est fini. Hein? Alors, Nalina Tianini, Mboka ekomi, Banda Chilomba koma, Batu Msala Banka kolela. Kaka kolela. Kaka kolela. To komiti na niveau kote kaka ba organe. Muluba zolo, batoka na muluba oyo. Azana kura ya kuanleve muninga mu ko basolo kulungulere commerce mu otekere ya mu obomi mutu pour sauver mutu yozombo na yo docteur zo sombere ya mutu baboma popele buche mutu c'est une malédiction sur une nation. Le sang humain est sacré. Ne voyez pas ça. Alors boyoki ya muluba oyo ayibe lingala bien te mais boyoki ya kama ndinga lobi bango mutu azana pouvoir bango mutu na pouvoir. Donc, biloko nyonso wana eza na kati ya alliance. Chilombo asala te bana bote bana mboka na ye a travailler te. Premier travail Chilombo président de la République ah bonidi. On les a aussi kabiso. Premier travail Chilombo président de la République. Le problème c'est monsieur Chilombo. C'est lui le problème. Est-ce que de voir le diable est partout? Tout ce que vous voyez là, l'insécurité. Est-ce que de voir le diable est partout? Tout ce que vous voyez là, l'insécurité dans l'Est. Le phénomène Mobondo. Oh, le kidnapping. Le problème, c'est M. Chilombo. C'est la mauvaise
mauvaise gestion. C'est nouveau dans ces pays. C'est la mauvaise gestion. C'est nouveau dans ces pays. C'est parce que le peuple ne se retrouve pas aux animateurs des institutions actuelles. Ils n'ont aucune légitimité. Ah. Aujourd'hui, il est en train de... Ndeko Bemba na bandi Nasuki na ngawana soza mato ya koyoka ndeko yoka soki te koyoka te. Tu viens t'enrôler ici pour te jouer de nous. Tu as construit la maison à Kinshasa, mais tu viens t'enrôler. Enrôle-toi à Kinshasa, c'est là qu'il y a ta maison. En Moujouin, tu n'as rien fait. Tu viens construire à Kinshasa, tu viens t'enrôler ici. Tu nous vois, tu cette fois-ci, nous n'allons pas tomber dans ton piège là. Tu as construit à Kinshasa, enrôle-toi à Kinshasa. Ici, on ne voit rien que tu as fait. Même pas un centre de santé, même pas payé. Ici à Bonzola, à l'hôpital, on manque un groupe électrogène sérieux. Hey! Et vous êtes à Kinshasa, là, vous construisez des maisons à Kimbanseke, à Bandalungwa. Mais Djibinji, ça sonne mal. Kanchi, ça sonne faux. Vous, c'est toujours Bandalungwa, Limité, Montfleury. Allez construire à enrôlez-vous à Montfleury. Tu ne vas pas construire à Ngandajika. Tu viens t'enrôler à Ngandajika. Tu veux te jouer des gens. Tu veux te jouer des gens. Toi, tu dois t'enrôler là où tu as construit. Ne viens pas nous tromper ici. Enrôle-toi chez toi à Ngandajika, chez toi à Kabekamoa, chez toi à Chile. Tu n'as rien fait. Enrôle-toi là où tu as fait des choses. C'est là qu'on te connaît. Tu viens ici t'enrôler avec les képis. Et puis c'est curieux, ces gens-là, ils viennent pour l'enrôlement et ils sortent seuls avec la carte de l'électeur. Mais il fallait vous entrer comme ça, vous sortez avec tous vos électeurs avec des cartes. Vos électeurs ne s'enrôlent même pas. Revenez encore. 5 ans. On vous a donné 5 ans. Et on nous a dit on vous paye 21 000. Calculons. 21 000 fois 12. 21 000 fois 12. Non, nous on ne sait pas. C'est entre vous, c'est l'un de vous qui nous a dit. Et c'est un député du Grand Kassai qui a dit que c'est 21 000. Donc, combien par an? 252 000 par an, fois 5, 1 260 000. Papa, nous on n'a même pas eu 10 000. Na député Moko, na député Moko. Parce qu'une petite parcelle, c'est un 1 million 200 et quelques na député Moko. Centre de santé beau. Tu construis un petit. Donc 1 million. Quand tu as 1 260 000, ce n'est pas nous. Et puis on dit que vous avez d'autres avantages. Quand il y a une loi, on vous paye. Quand pour voter le budget, on vous paye. Donc vous avez quand même beaucoup. Alors les beaucoup là, nous on a vu quoi? Dans les 1 260 000 que vous avez eu pendant cette législature, la province a eu combien? La rétrocession. Qu'est-ce que vous avez rétrocédé à la province, chers députés individuels? Parce que vous n'êtes pas des députés nationaux, vous êtes des députés personnels, individuels et individualistes. 5 ans